Mbote na balandi nyonso o balandaka biso na chaîne na biso ya Flairmont HD. Eza nga bongo molobeli na bino o na yaka toujours na ba information. Pelé Tanfumu garçon de disque. Merci bon abonné na biso o bazo s'abonner pour na biso. Bravo na tout le monde na abonné na biso na chaîne na biso ya Flairmont HD. Ezo sala biso bien ding bozo s'abonner, ezo sala biso bien ding bozo partager émission na biso. Ezo sala nga pe bien ding lelo bokomi kotala nga bokomo mesana nga bo benga Pelé Tanfumu garçon de disque nyonso. Na sima kam na biso ya machine nga naza bongo na Dembo Wembo mwasi ya mandefu na Paris azala kase obeyemo ko bat nyonso bakomi ko bima mandefu na Paris mais oya koleka Dembo na mandefu azate na kati ya plateau na nga naza na invité na nga ona bengsi lelo na kombo ya Nana Star. Nana Star ayebani aza pe mwasi ya star lokola ye moko star tokoyeba ye lelo na ba régiment na ye o aye alobai na nga ke nga na bengi na bina yeke Nana Star ya to sa no émission parce que ba information ezebeli moi tozo bengisa toujours bas mibali mais to bengisa pe ba mama nyoso aza na besoin émission na biso abenga biso na chaîne na biso ya Flairmont HD numéro za la wana to akomela biso. Merci beaucoup na Guy Massamba, merci beaucoup, joyeux anniversaire à toi Papi Malanda le za ki jour na yo, merci beaucoup na Fanny Manda na kati ya Bruxelles na bi kaza déjà à na Paris, merci beaucoup na Yemoko frère na nga propre Popol Ndeka obay na nga na ya bananu Nana Star caméra na ngeza déjà ya kofungama invité na nga déjà na plateau. Nana Star, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonio. Bien. Ozo bonga kaka. Bon, à mobile, les a bien. Oui, il n'y a pas appelé ça Star, c'est normal. Ah. Nana Star Azanani. Nana Star? Oui. Comment on a Nana Star? Oui. Comment Star on est où tawapi? Comment on est Nana? Oui. Mais ozo Star au bac. Star, ça veut dire ozo Star na métier nini et ozo la Star. Bon, on t'appelle ça Nana Star, ça papa là. Papa Botium t'appelle ça comme Star. Oui. Ok. On appelle ce mot Tanzanie journal Kama. Pesa et Pembo. On appelle ce mot papa Kama. Ah ouais. C'est ça. Ok. Tant que va bien accompagner Nana Star wana. Est-ce que ça la va bien? Si, et ça la va bien. Bah nous sommes ah mais ça Star ndeni. Star ayemba ka ba tout le monde ba Star ba yemba rapé mais est-ce qu'on a Star ayemba raté. Uzaka Star kaka ya komboka ke pesa melayo. Ouais, bah naza sa perte au monde. Ka Star normal ka. Ah ok. Oui. Comment on les loboye oza mwasi pe ya Star. Mwasi ya Kabuya. Kabuya pas un lieu pilier ya mboka na biso lokola ya Congo par-ci par-là ba yebi Kabuya. Oza mwasi ya Kabuya non? Si na mwasi ya Kabuya oza appelé na mona Kabuya. Est-ce que si vous sali déjà boboti déjà na Kabuya bana? Bon, ouais, ils ont ma la privé. Ok. Ouais, ils ont ma moussous. Ils ont mobile nanga. Ouais, c'est ça. Au moins na robimisa ma loba na télé et robimisa ma bako na roba na privé batuti. Ouais, ouais, ils ont ma nzambe. Ils ont tapé ça à moi. Mais ça Star, vous avez projet na biso, c'est ça. Parce que on est dans ma liaison cassé c'est nada ni pauvre code à Bundesliga bana tu na obongo mais siko ndengo za wana na Star ovivaka ndenge nini na Kabuya na kati ya ndako. Bon Kabuya mobali a debiara na ye aza beau garçon aza gentil Kabuya Star ayebali moki mobima aza mobali kata ni baluka perdre le 1 euro pe ma bene koti to lepe c'est ça a mobali. Est-ce que Kabuya pena la muka 5h 4h 5h aki musala? Kabuya kokoka musala te. Comprends? Na talaka pe kamna. Kabuya kokoka musala te. Na temps centaine vraiment kokoka te. Ko le muka 5h 3h kokoka te. Mais biso banana to la muka 5h pour to na poto. Ozo luka mabende et ça na biso pe bien. Donc to lo ba ke yom to lukela Kabuya mbongo. Parce que Kabuya zoko la mukate donc Nana Star au lukela mobile no Kabuya mbongo o lesa Kabuya o futela Kabuya pale te nga vraiment na luka Kabuya pona mbongo te nga vraiment na luka mbongo pona za na mama na Congo na bana nga mope na futa ndako eza te na pesa Kabuya te na luka Kabuya pona mbongo non to comprendre pas ça Star a ob de bien ba moi ba blo no mke abeta pe conseil pas jonga aza mobile.
to mona ba garçon mususu alamuka avant na ndako ake singa singa na ba ene bazebela mais Kabuya aza courage ama courage ayaka pa na mbongo to we mbongo mama zwa na zupe ezaka mbongo nyonso ayelaka yango ayelanga mais ye mta salaka te koma ya yela mbongo mais ça sa ba copine na asa ba copine na ye ba fana na ye ba musu ba ba lion Kabuya tanga photo asa mutu a start o mona et puis ba jonga na pia beta moi conseil pe un mot ba neti sime par chaque akenaki lion no beta lion na ba Bercy ba wa David asa mutu ayebana muki mobimba amobali yo mto zofana na Kabuya parce que libanda tinde to yebeli Kabuya po totalaka émission moko boye patron na ye président na ye Fally Ipupa DiCaprio la merveille alobaka ke soki lelo na zui Kabuya na pesi bino Kabuya bo fana ne même 2 heures de temps bo kokate o eza kutu ke Fally azana ba makambo nyonso aye atikie na poto yo zui continuité wana est-ce que Fally akosa kito alobaki ya solo po yo mto zofana na Kabuya oyebi comportement ya Kabuya parce que Fally na Kabuya kutu bavandaka ndako moko te mais azaki o ezaki ke pile na ye ya musicien na ye mais yo siko vandaka na Kabuya oyebi era asukolaka oyebi era aliaka oyebi era kotaka toilette siko ningo continuité charge wana ya Kabuya ozo memango ndeni bon omoni Kabuya moni to bana vie muto zamba le passé na ye Kabuya za mutu moko boso neti mwana vous comprenez omoni Fally pour parler te suna tiko Kabuya 2 jours bozo insaye non et la qu'est-ce qu'il faut Kabuya mutu mo faut koka eza matata mais ngana koka pourquoi bon na linga ka bongo aza musicien za mama beza mama ba love quoi pour Kabuya pe mo za matata mo ba rano mo tout faut koka ifima na ba capricien quoi au mona c'est ça ba tout ba na koka Kabuya ndeni c'est na biso Kabuya za mutu esa ndenge na ye akokoka pe na ko vana na ye ça va ko vivre au mona faut koka Kabuya za mama belé asa ba caprice belé au mona c'est pas facile au mona c'est ça mais voilà Fally Ipupa ba vana nda au monte asa papa na na pesi motie skazali c'est normal asa musicien ou même musicien faut koka bango faut koka mona tout na nyonso tout au mona konde bozo vivre ne wana tango yo kaka libanda bazolo ba ke Kabuya za mutaba kwiti mutaba dringi mutu pasi parce que to hote ko mona vidéo moko le kaki Kabuya zo sanza basoyi azo sanza ba bon makila na mona kitena mona ka basoyi ninga za ko sanza wana et comme la kiondeni parce que yo mto zaki sur place nini le kaki na kati wana Kabuya akoma na niveau wana zaki o yo mama na kati ndako opesa ki biloko ya mabe alia ki simba ki ete to auta ki na ba drink na libanda aye na ngona kati ndako ba kobela ya Kabuya maladi mama bango ayebi nga fana mobali na tuna kai ni na ngekomela wana za privé na ye na kobeta na privé na te eza télé ba tout nyos parole na nganya oui eza télé mais pesa biso mwanzela moko boye po yo pe lelo ozo ape charge te ozo ape bangambu mususu te baloba ke yo pesa ki Kabuya poison to lesa ki eloko mabe yo mo pe fomier ba parce que yo poza na famille na yo nga na pesa mutu poison te jamais ouais o nga na sima kisite na sima na kota nganga pete na tika ko sima pe do ko mo pete o mona Kabuya na maladie ne depuis maman bango ayebisanga bela bongo maladie yango ezani eza maladie mo babe on maladie mo ya bon na kota ngo ate eza télé quoi tu vois ya maladie mo ba maladie ba ko mona ngo pe ba ko salisa ye babi ya maladie mo mona kike Nana Star ayaki koloba ba ko salisa pe na maladie wana ya maladie mo ya ba ndeke maladie mo mandeke maladie mo ko maladie mo ko ya normal quoi tu vois ya normal o moni muntabela ka nya so pour to bo mi hôpital docteur mo na kaka normal bo pesi ba kiss bo pesi ba tonga nyos normal o mona la na autobela ka miti ala na hôpital eso mona Kabuya ni banda mona kete abela ki makasa hôpital là avec grave hôpital nana ngaka notala bato muki ba lo bate nana anyokola Kabuya c'est faux on comprend c'est faux ngam na vana na Kabuya na pe musana tika na ndako ba masangana na ya depuis na Kinshasa
Amela na ye. Amela ngi chasa même maman ba wa yebi ma bena pesi moto skala ayebi maman wa yebi. Amela ne masanga. Kabu faut koka il faut ça ski hein. Faut koka ba mission bon moi. Comprends? Kabu amela ne masanga de chasa. Là au tobi akamite ba pese masanga. Azo continuer ka masanga. Eza vina ye. Ngapa na ma famille. Na papa, na mama, na pe na bana, ngamu pe ngamu naza. Bato mkibo ba te nana pa nyukula kae. Nana tare ba poison nikuta. Est-ce que l'ambela kabuya biloko? Mais bien si na lambara. Goût kabuya za nini? Aliaka mingi. Kabuya aliaka dongo. Aliaka plus ba fumba. Kabuya ki pa na ite. O nyos na lamba olia na ye. Aliaka pe bien. Aliaka pe bien mais kolia za matata. Ha. Ota za matata. Olia kabuya za matata. Faut landela eh neti mona muki quoi. Comprends? Tu foufou landela de mona muki. Aliaka na ye. Très bien. Aliaka bien. Nazo landele boye. Lia basisi ala line posé. Merci beaucoup Aneza Nana Star. Moi c'est Akabuya, maman ba na biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso o balanda biso na Flairmont HD bo s'abonner. Et so ça la peut biso bien tozo ke na biso. Nana Star yo sikondo ngoza wana. Première rencontre na ona Kabuya ezaki ndeni. Bokuta na ka ndeni po yo koma mwasi ya Kabuya. Est-ce que tant Kabuya zaki na kin bobandaka na déjà to kaka arrivé à Kabuya na poto nde Nana Star olingi bolingani na Kabuya. Rencontre na bino na Kabuya zaki na ndeni. Oyo Nana Star, frère chéri, Kabuya mutaba kwiti, deka ba finga kae eloba mata. Mutaba dringi, boena boena. Nana Star yo mwasi kitoko, mwana ya poto ya tongo. Raconte na Kabuya zaki na ndeni. Nana kutsansa ebino to bokutana ndeni. Bon, et a bolingo so bokutana, omi so ma yeto apase yeto bokutana bino bolinga na bino za bolingo. O mona na sipote ba karate paso sipote ma benyo, c'est ça bolingo. Bolingo singa ngomongo te. C'est un peu un autre temps beaucoup de bosoli bosani bolinga na bino kati aza muta mobali nga mona za mobali azo sola bien ngai atanga pe kimia atanga pa les o mona le so mo le kaba chaîne eza nani kabishute nana kabishute kabuya te Kabuya donc kabichou kabichou oui kabushu c'est na kabuya o mona a mutu ye pas na le passer ou ta ba le passer a mona trop ba na le passer na ngai ya mo eza love eza bolingo aza mobali otika mobali o mona aza star ya monene passe ma et passe simbi et simbi non pe to mo love ça fait bien et que peut bien c'est Kabuya za brutal na ndako non Kabuya za peut-être jamais otika lo ba Kabuya aza mutakuti kuti te biso tout o mina masanga na poto nango mina masanga te masanga so meni masopo ko maka kuti non Butikoloba Kabuya mutakuti te. Kabuya za mobali nanda na bege kabishu. Libana na Kabuya. O mona bato luka vina apna mwana na Kishasa, apna maman na Kishasa, ana ba famille pe. A luka na c'est ça na vie. Comment na Kabuya tango présenter qui est na famille na yo parce que maman bino ayebiye, papa na bino ayebiye, bana pe ba ayebiye. Oui. Tango mona ki Kabuya tango présenter qui na famille na yo. Est-ce que famille no bazaki d'accord na yo to ezaki na ignorance mona kati wana? Bon, nga na présenter ba nièce na nga ba petite sœur na ngai. Ke to longa na ba nièce ou ni tota na papa mama na bana. Oui. Papa nzima ki so non, bo papa oboya mobali ona lingi. Non. Papa monaki ya CP makasa ebiti aza musicien Fally Ipupa, atalaki ya Fally Ipupa. Animateur. Oui, ayebi. Amoni pa mobile ya soli pe mobile c'est normal to fan na biso normalement c'est pas souci yo rase mabala poto ebe bazo mabala poto ebe bazo tula ebe na poto tozo mona mabala zo kufa ka de la fait et ran ke c'est ça so côté mobile na oto ki mo san non fa na mobile ka atanga kinya o mona bolinga mbongo te papa nanga moi 10 20 20 na olira mbongo Kabuya na olia kaka to kumna love na so boti ba 2025 mangole pe ka miteze bima. Nene zo bima. Mangwele ça veut dire. Bon, nzembo ne kamite ze bima. Wana nzembo ya Kabuya. Na titre ya Mangwele. 2025. Donc 2025 balobi
mangwele zo bima bo benga biso to ça numéro kabuya pona bato balinga mabanga. Oui. Donc eza animation to chanson. Eza animation ya Ngwasuma. Ah eza Ngwasuma. Merci beaucoup Nana Dongimbi. Nana Star yeyo osenga kiye. Vero Kirizet Kiri osenga kiye, merci beaucoup. Nana Star. Oui papa. Ba publia kabuya mutakala. Et comme là yo mutakala kabuya. Wana za le passé na ye. Wana vraiment bi vie na été. Le passé na ye. Na yoka me. Wana ndoko na linga. Oza si vidéo no mona ngote. Bon. Na mona ngote nga kabuya to linga me pa kalamita. Ma wana na vie na ye. Le passé na ye. Mais ça la onde ni tango yo ki ba publia kabuya Nana Star okelinga kabuya. Mais siko ba publia ki kabuya. Omoni mo sa piba kabuya na andoki. Neti ngabwe. Bo pibeli ngai. Obina na ba vie nyos ba YouTube nyos etika la kaka. Atata okoma bakoko to mona ngo. Waza yi mo sa vie na ete. Mona minto etika na YouTube ba piba kabuya. Na yo kaka. Wana début na linga kabuya na yo kaka me abetanga ba vie na yesa nga passe. Ye mo ga laksaka yote. Bon, alakisanga ngo, alakisanga l'image na mona tout et puis atile la linga blo kana te. Pa bossa ba petia déjà. Omona. Kabuya linga azwa mwasi mwa vanda, aza la place pe foyer na ye. Ba parents ba sepelaka na ngoto te tango ba moni ba ebike mobala mwana biso yeyo Nana Star ba publier mobile na ye neti tout le monde par exemple wana ezaki le passé na ye. Wana za le passé na ye. Est-ce que betsa ko motema te so yoki lelo baloba ki ba publier kabuya mutakala kabuya na Paris partout etambola partout. Papa wana aloba ko yesa nga motema parce que wana za le passé na ye. Eza vie na ye yazaki. Le passé na ye. Pour moi ça pibe mutana moi motema bazandoki. C'est ça qui nga pété plainte. Est-ce que compagnie kabuya t'a porté plainte na ba citation? Wana mazala ba vie na bolingo na mama nyambo na moi si na ye za ba vie na ye nga zakate. Na yo kaka. Wana ndo koba ko bana kabuya boti. Na yo kaka, yim to abeta ga sola fiana. Na yo kaka, mais peut-être que plainte te le kaka abwe de la vie. Abeta ga sola fiana, ngo yo ka mi sola te pe sa rekanda. Merci beaucoup wana Nana Star, basine soso ba za lokwa Nana Star et ça la bien. Lokwa ba dembo wembo ba publier na ba publier mobile na ye malobi ke eza ba les passer. Les passer na ye. En tout cas, bravo à toi, Nana Star, bravo à toi. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Moi, ça, ça bongo. Au vivara na kabuya na kachanda. Mais balobara kabuya tilelo na na boakate azaka na mukandate. Yo mtozala na éclairci biso. Pourquoi kabuya tilelo a boakate azana mukandate? Kabuya asa ba démarche na ko bana télé qui ça coup. Asa ba démarche na asa ba. Te omoni ba makambo toloba ngo boy parce que tikala batu ba yoka. Polobi lobi ko azana moitié ya français parce que yo za française. Naza français te. Ah OK. Naza mukanda 10 ans. Ah OK, 10 ans peut déjà osana lié déjà. Oui, il y a français, ouais. Voilà déjà deux ans osana lié, osana ba accord moko après prendre mona ba française. Si. Voilà. Siko lelo to mona kabuya abwakate ba biazaka na mukanda te. Azote patepaka na loyenge. Siko yo mtozalaka na est-ce que okuka ko aider te pour na démarche na ya mukanda? Ya ona lobite, omoni muto na poto. Muto yo mo fala mga tonga ko saba démarche na ye. Eza nesinga na mga tongo na ko luka mbongo lesa bana. Na kabuna ko lesa kabuya. Safi. Na ko lesa kabuya te. Kabuya ngo saba démarche te. Asa bo kabuya fala mga tonga mo so lemba ba fatidi. Omona. Iyo mo ko abaki aboka ngunda na Lyon. Iyo mo na mona ko na manya aboka ngunda na Lyon. Des fois moi zo chanter na zo tourner bien. So on ira sna ko tiko ba sa so na na terre, ba ko edope. Depuis na loba mutu ala na ba pongi soko papa na za mama na 36 ans. Na na ba na 4. Na ba famille belle na futa mama na hein? Na ba na so 5. Parce que moi na kabuya pas à moi na yoti. Oui, na bonité. Moi na kabuya tinda rapé bon. Comprends? A moi na nga. Tozonga na dossier mukanda kabuya démarche. Kabuya démarche mukanda eza court. Yimo fala mukatongo akosa. Moi na poto lelo. So ça ba démarche te mon ba bo na dossier za bloqué. Mon dela oso boité. Faut na ba papier ele belo nyon surtout. Omona ba prophétie bo sur rendez-vous prophétie.
faut zamkana 10 ans ba peso lelo musanzambe somi ba démarche bloqué bo essayer yemo sa ba démarche te la ba pongi na ke pas jonga na ke la château rouge mais pas jonga za vendredi samedi dimanche kasi na lobi te mais de lundi à vendredi yemo ko mutu fa asa volonté la mukatonga ko sa ba démarche na ye faut tout na kabuya pourquoi ça ba démarche te tozo tuno parce que yom tozana ye yom toza mwasi na ye pourquoi yo la musaka ete ke telemisiye bokende ba jour mutuso sala raté bokende bino mbale parce que ba démarche mutuso na loba yango yana baki to la mukatongo même na théâtre les gens ça rendez-vous tout le monde ba mundibu tout le monde ba kongo ba ça ba rendez-vous ba social to la mukatongo to bonga minyo surtout de ma pese ska mbote de ma yebi sana nga yebi na benga pe de ma téléphone to ki na rendez-vous mutanga boyina to sana eza faute nanga eza faute nanga tan nana star faute na ete mona bato lelo so bakangi na baba ba refoulé te ba kanga ete ya mona nza ba kanga sa sini ana passe na vision na e oh passe na vigo eza mukanda ya ba sa passe na niveau na passe na vigo eza mukanda ba kanga ete ya mona nzambe ba kanga sa sini se ba ngaba kanga de passe na vigo eza transport kasi mutango asika sami te mutango yemo fala muka ko sa ba démarche bonga na sa ba démarche ndeni conseil nino ko pesa na mibalo bali ko sa démarche te bon on pesa conseil bola muka tongo boko sa ba démarche pour la net pas gigolo te na ndako te démarche c'est important na vie et ça peut ne ba personne na mobe ko sa le mo net ba pas papa ba importe ba assurance ma mignon et c'est ma mignon ko ça te social ay loka démarche il faut ça démarche ne ba papier ni ba yembe ba ça la démarche te c'est ça ka kabuya te la gigolo ba c'est bien n'importe kabuya za gigolo te kabuya za gigolo te et ça mon muté mon net ngabwe na mukende neti lobby na ça qui te na sa déclaration un peu et ça faut le temps mutu la muka ko ça ba démarche papa za te maman za te yimo faut la mukatongo ah bola mukatongo bo ça démarche bo ça ba démarche na bino bola na ba gigolo bote ola na ke weekend te na tongo za rendez-vous coordinateur mondial ça ba démarche yimo faut ça ba démarche na est-ce que les lopé au kenda ko ticket atapa ya ba ajo assistance sociale moko asa la kabuya ba asa ba sa social na ye azapta médecin na docteur pas landela ye asa ba sa social na ba zo landela ye balandela kabuya balandela eti lelo nana star webi ke kabuya lelo so azo problème ba otala yo mais so ba problème ba otala nga na caisse na nini na sens ni kabuya ça bien ça santé bien tena so bien kabuya to bela ka imité batu kit ba lo ba mais ça kit bo ça kité mais nga moi si na ye et notre tin hôpital ango nga je m'en fous ba to finga je m'en fous moi je m'en vie ba to ba finga tena moi si na ye kabuya beli denga ma batu ba lo ba to na ba na ni te o ti shi e be sa munoko nga va na kabuya ndako abelaka na benga ba pomper ya demoiselle abenga ya na nga ba yaka tant pompier yaka parce que to yebi ke lelo pompier yaka na policier non oui pompier asu na policier kabu asa docteur na ya médecin na ana rendez-vous décembre lundi na rendez-vous na lundi asa rendez-vous à 10h arolamuka na la sare ba démarche na temo na bi bon bébé to kei de rendez-vous est-ce que ndengo la sare est-ce que ça problème ya otanga emso kwa kotanga papier te to ndengo kabu atanga ka ba maila aibo tanga aibo koma tanga yemoko atanga yemoko akoma pe bien adresse ezaka pa na yo to ezaka adresse association adresse pa nanga merci beaucoup Nana Star merci beaucoup na joyeux anniversaire à toi Papi Malanda motema Nathalie Malanda que du bonheur à toi mon frère le zaki jour na yo merci à toi Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola fiston mwela mtakupa na Nzambe na mbongo merci à toi Nana Star pona yambaki azaki azabongo moko mama bana na biso mama ya mwasi ya kabuya koya na yo awa nazelaki boya na kabuya tindi yo moko confiance ni kabuya zalaka nango pa na yo mais ebiti nga mwasi tatia nga confiance makasa abangelo mote lelo oye ko sala émission nazelaki yo boya na mbali na kabuya mais namoni oye yo moko confiance ni kabuya zalaka nango pa na ko tika mwasi kitoko lokola yo oye ko sala émission ya zana ete apesi yo confiance ni kabuya zana opana mais nga za mona mutete 100% lojati
Ah, oza mwa mutete là. Oh, nga za mutete là. Na ba dembo wemba. Oui, ya na nga père de maza mutete là. Na ba papa wemba. Biso nyos ba tete là. Na ba kumuma nda chance. Biso tout ba tete là. OK. Voilà, c'est ça. Nga kabu ya pesa nga confiance pour ani na na la vie na nga na za mwana mutete 100%. Ye mo wa yebi pour la nanga pour ani. Kati moni kati ba kati ba ba lo ba te. Nga na star. On comprend. On y bato leo musu ba lo ba te na star anyo la kabu ya. Na noko la raete. Iyo mo pas lo ba la château roche te na bela rive na benga kembila. Na benga kembila te. Po na fa na Bonga lo ba ki onka pambo bengele mbila. Amake na ba château roche na ba porte ki nga etali nga te je m'en fiche. Nga na za la vie na ngai. Nga na poto ngi po na kabu ya te. Na ngi po na poto, na ngi po na kabu ya te. Papa na ngam da bensa nga na poto. A fouta so billet, tu as que 5 personnes. Biso tout aux amkanda na poto. Bon, na porte qui kabuya, mon signal kola kae, na nasta. Nga za mo na porte, za mutete 100%. Kabuya mo e pourquoi la ndanga po ani. Ye mo ka yebi pourquoi la ndanga. Botu na yeba question. C'est ça. Donc kabuya tinga marayo. Ayebi pourquoi la ndanga po ye mo ayebi. Oh, mais après moi si toko. Ni mo zanga nde. Dani Pova. Na ba so oh. Na moi si toko. Na moi si toko la taka bien na so mama na mbongo nanga. Mobali nda so mbanga blamba te. Na futa mama nanga na kitambo hein. Na sa charge mama nanga wa bota ngai. Ah, oza mwana kitambo. Mwana kitoko na mwana kitambo kwa mutu. Ah, donc oza côté mona babuni dinganga na ba baron ki soloke. Oui, ya na yeso tenga na futa na mama nanga mbongo. Na futa mama na ndako. Futa ba $250. Oza mama charge. Na kolia na ba leki na gombe. Na bana. Na mana. Kabuya mtafuta na mama nanga ndako te. Na kabuya. Kabuya te. Oza rappel na charge. Oza rappel kabuya na charge. Ya na yeso te na zo so batutu hein. Moni ngana na star. O ba beta na star na mona mutete 100%. Kabuya ko sombi nga blamba teta mati o sombi nga te. Paza makoki te. Avant na poto na za ba vie na nga pe na za ba vie na nga pe na bima apara kabuya te. Oh mona. Est-ce que dehors kabuya potre charapé libanda? Na ta ngote mam papa. Na bana so. Na ta ngote. Ngaza mwasa ndumba te na ko kishe pwani. Na sansini. Na mwasa kabuya. Na tika mwasa kabuya madame kabuya poni mabenga madame kabuya. Parce que le big kabuya zo sombelo lorote. Sombela ko lamba te. Ozana ba vie na yo mususu sa. Na yo na lobite na za mwasa ndumba te na ba vie na nga. Apana kabuya fana te yeba la vie. Kabuya yeba na poto na yeba partout na yeba Paris na yeba tenir se bien la pauvre. De moyebi. Vous comprenez? Na sala kombote. Vous comprenez? Na mwasa ndumba te na cravate na salaka. Ava yebanga, ye moko kabuya ngona bien. Ayebanga ndeni. Ye moko yebi place bokutana na yebo yebana na ye. Nga mwasa ndumba te nga mwasa cher te nga mwasa pamba te nga papa. Na bana na nga na pesi mama na nga mbota timbo mbote sika zali quoi. Omona vie. Opesi papa pe mbote. Na pesi Jonathan El Kamar. Mon papa. Mobutu. Shampoo. Il est pas à Mobutu. Papa nanga. Mon père. Papa nanga ça me photo sur la téléphone. Papa ndeli bien. Okuma moi ça va star. C'est normal. Lelo to mo banga bino ba sa star. Ko tumba ba mikanda ya mibali. To moni un pilier ya lokola Bercy mwana. Oza animateur lokola Kabuya. Ndenge lelo ozolo ba makamba mikanda. Est-ce que lelo pende Kabuya a kendaka vendredi, samedi, dimanche azongela ko batongo? Okoko mana ba circonstance wana otumba pe Kabuya pe ba document na azoluka ngo lelo na pasi otozolo bela a. Ngai vraiment nana ko ça jamais. Omoni moi ça na zandoki. Kunga. Maza moi c'est lokola yote. Wana moi cité. Abana kote bana ba wesh. Mbabi na viselo so bolingi si mati basani kata. Oh. Yo comme poko sa mkanda mobile na oko tumeza sans ni. Omona ki video. Mais na mona mais ça nga pasi. A petit moi ya bizarre à ça moi cité. On comprend. Ya ben c'est pour na nga na peso consomme mauvais star na linga komi makasi oyeba mo kimobi ma pona nga ko so na petit moniati. Oh c'est ça
eza kindoki bolingo ya bato papa papa bolingo ki parate moi ça na mte mabe bato tu ba mona nyonso tu na kokota bolingo bango te o asali eza bien te okotumba lelo musime mkana eza mkanda mutu eza identité mutu eza bien te neti kabuya zui mkanda na kotumi po wana asali ngani mona bato asali ngani. Mais quand peut-être ma comportement kabuya soit il y a habité basa poto ba misa mabe basa obala te la poto no bobali boye bozongani bobali so simba ti basani kata na yo luka mutu mususu. Mais poza moi sa poto kabuya pa obala yo tikoneni okolo ba ke basa poto baza obala te do yo pe to bala o te basa na mi basa bata ya batinyosu te moi ça za mutem mabe o asali. Est-ce que ça qui vrai mukanda to ezaki ba photocopie ka ya ba papa ndenge yo monela ki vidéo eza photocopie même exemple kana mobali nao yo ko mon exemple nga bes na vana kolinga na zonga moi son zonga neta jamais boso bersa en place à la te place ne ka eza wana aza star e bani muki mobimba ya besi na peso moche skozali venanga mais de no peso conseil eza ba vie ya poto mona courage ka ya e le kalango. Mais non asali batutu ba mama château rouge ba monango a moi ça ovanda te wa moi ça ndoke akocho pe pozo kufi po ole abomi ot tu yo so sali bongo ko inde lo fort yani ne lo kwa lo kabuya obaki kabuya na ko sala ngote yani si document na ngai ta document ngo tuma document za identité via moto o mona aza moi si mabe apesa si javel azo le bapé hein aromona moi je suis wesh ici asa bana ko to bota mi kototi. Est-ce que kozala wesh faut tumbaka mukanda mbali na ebiti na kokota bolina bango te wana ko na cité na koti bolina bango te mais o asali a moi cité a moi sauvanda te wana za moi sa ofanda na été na yo tozota loti na suka tozoyeba yo pe ba comportement ngo fana na kabuya lobi soki eyinde liyo bakozongela ope na plateau ka oyo na boya te bobenga na oyaka nazaka na kima makamana ndenge komeli berse so bengi opesi conseil na opesi conseil opesi conseil mais non bengi ete tisiko naza numéro n'était pas choqué ça fait na ngai asolaka bien besa solaka bien atinyo tout et ne son la ki leki na ye na nga finga moi ça o asale za raté za moi sineti ngape mazolanda okolobele nini ya besi na peso mbote est-ce que zali ya mokili ozala numba document zaka courage koza cresser na mutu te continue musano ya comprendre na peso ka ba chance na vie tala moi so rolinga na vie ko tala moi so ba sentiment te o sali yo ete ba tinyos moki mobima. Merci beaucoup Nana Star to comme na biso presque na ko chité merci na Teddy Mola. Merci Teddy Mola na ba conseil ozo pesanga ndozo landanga ozo komelanga ezo salanga pe bien ozo pesanga ba courage wana et ça bien merci na ye moko Gerta maman na Mirelia lycée que so lingoli antaba bien il faut kende kuna merci na Van Kala la frère propre Ali Nonganga Guy Masamba Roki Masamba merci na Nana Star na biso de ambaki lelo to juillet na tamoko e sali pe biso bien. Parce que Mikolo nga na osaka libanda en plein air. Maïfsinga mno yaya to sango libanda. D'abord merci na invitation de Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oyepe o muningai. Merci pe Démon, merci pe Yaya. Ouais. Merci na Kabuya Star nanga. Wana za animateur préféré na ngai. Ya makasi. Présent. Kabichou. Kabichou. Mbote skada château rouge quoi. Kabichou. Kabichou andako. Omuja mutema ate bobi o kabuya liboma na ovane ka ye kaka. Ouais. Ibala pasi biso bo atofinga liboma na stanga ma aloba ngoko na linga mobala ngaka bongo. Bolingeza ngombongo te. Aho depuis ye mo mukina lia na ngata 10 20 na lia na ngai. Ya mbongo. Na mela rapé masanga. Vous comprenez? Nana Stazana toujours. Vrai chéri. Makasi ya mutete à 100%. Et ce soit bateau hein. Et tel bon lamba. Azala moi ça kabuya. Bon lamba to royate. Ba chata mwamba. Kabichou, Nana Star. Balobi le 8 bisonyo na Bruxelles concert Héritier Watanabe to kutana wana. Abeta le 8 le 2 novembre Redi à Miss azape na concert nae.
2025 toyebi rendez-vous ezaka moko ezaka rendez-vous ya Ferregola na reine de danse. Voilà, mais babillet ezomonana te tokenda kozwa babillet eza te. Ferregola bato balandaka biso botindela ye message ke tokenda kosomba babillet eza te. Boya pe bosoma billet so boyete na Fnac na Guy Massamba tozwaki babillet te. En tout cas tindela biso lisusu babillet tosomba babillet mais tozalaka libanda mena babillet. Kolomeke inda 2025 za mapamboli. Ah ok. Donc ekosala pe biso bien tokomi na biso presque na suka. Lelo yo soki Kabuya azwi mukanda est-ce que ofanda na yo na comportement oyo ndenge mokili elobaka onyokolaka ye? Kabuya aofanda na makasi ya boto ofandi kuto sam kande to ofanda to vivre ndeni parce que mbali mosusu bazwi mikanda pe bakima basi wana za bango ba jigolo moni mukanda za papier. Vous comprenez? Mukanda za papier mais Kabuya so mukanda pese mukanda avanda na nga ba na to boti pe. Vous comprenez? Nga azala na mwasi mobo azala na mukanda te nga pe na mukanda ta à l'époque tofandaka na ye tango yazwi mukanda akima ngai te wala mwasi mabe moni mukanda tena sono bien mukanda ezango papier na ba kocha ko to ba français ba ola libanda mukanda Kabuya so azwi mukanda esa nga bien pona efunga ba porte belé a musicien ali no pe akosa pe beta pe Congo o mona aza star ça la pe ba voyage na ye asa pe ba voyage na apa na mona Kinshasa o mona niboto fana Kabuya pona kimanga te des années hein ba mama so Kabuya peut-être poisana na tamuro boye na zuma paputé non nga mobali na nga loba mama ata na zimu kanete to fana so bien nga biso bolingo se da bien même ma fille na so batama boma biso batama boma to vivre rapé bien quand ça maille to la ça passe sur la terre na ve muté 100%. Vous comprenez nana staye siko mutemba kabisho olingake mingi makasi ya mobali na fala lingeko ayinda tinga kimia losulo aza kabisho azo bizazo les collections la télé lelo yebani pe na yebani pe na grâce na yebani pe na grâce mobali na Kabuya o mona ya Kabuya vraiment oh Nelson papa o mona fille mobali azaka mobali o comprendre ata na logo te bolingeza afana mongo te pona mukanda pété non papa nga ngamba na mbongo te nga sa motetela ata ma 10 20 nazolia na oviva oui na mobali nga pa na concert jonga atira pe 60 balles ai nga pa 200 balles kata ndao nazo ango pe yinta sasa maso passeport na Kinshasa Kabuya oui donc siko pona yo ba défaut ya Kabuya ezani défaut na ye parce que mutazanga ka défaut te défaut ya Kabuya pa na onde oviva parce que to lobelaka mingi biso to finga raté to finga pe mutu te tozo est-ce que tozo finga mutu to finga te to loba oui to loba so parce que Kabuya za star nana poza star ba défaut ya Kabuya na ndako siko ezani oyo ko lobele na télé ba mususu mususu ayokela ka ote ba mususu ba landa ye ba yo ba tindela ye ba message ke défaut ya Kabuya na ndako ezala nini mais Kabuya te de Kabuya na défaut lo monter mobile nanga vous comprenez ozobomba ba défaut Kabuya non mokolo ya kolelawa Kabuya ma défaut za mobile nanga kabishu papa bana nanga baba papa bana 5 défaut moi za raté ndebo mona na Château Rouge et pas nanga posé ayaka na donc défaut ezate na ndako eloko monté mobile azanga ka défaut ya et 0 c'est sûr 0 les ekasese motema ya Mélanie kasese Véro Kiri Zet Kiri ba mama Château Rouge ba bizu na bino mbot na bino quoi lela ba mama Château Rouge ba mama na lokola nani ba mama ni bavansa Kabuya na poto ba mama Château Rouge faut pesa ba respect ba bunda pona mboko ndi ba kimara ba teka ba mama ba teka blona ba masa bana ba courage. Est-ce que mbanda mo pesa benga bandi ko finga opona Kabuya azate mbanda mbanda Kabuya azana été na so téléphone mobile na nga na tala ngo nyo c'est pas za téléphone ata nyo surtout et non remonter na ba finga opona Kabuya te na moi et non remonter et non remonter baza ngote bon na mo mama na bango est-ce que lelo pe moi na Kabuya na Kisasa bozaka pe na idée ya obengisa ya kufanda na mais pourquoi pas mwana nga so lingi mobile olingi pe mwana ali kamuta
Oh. Moi, So après moi na pete. Moi 2 mois 3 mois na bat faut to combinaison presque na suka. Bon, on appelle ça conseil, basa poto, bosa maye. Vous comprenez? Il y a ça tout le bengami bali. So mo ye simbate. Bosa yo pe ba biso benga de akabuya na ndako au benga na akabuya. Elo monte, nga benga na benga mobilité. O benga na akabuya. Le mobile qui mana ye hein, nga sa vi na nga. Vous comprenez? Nga benga mobilité. Na mutete là. Biso ba teto fan sa mobile poser. Biso to kanga mobile bo senti. Yo no ki man etika nga fa nga moko. Donc nano benga na kabuya. Jamais. Oh. Lelo to yoka Jael azo finga kabuya. Azo fingele a cause quoi po yo mtu na kabuya. Ozo mona de Jael azo finga kabuya tout. Non, petana la ndumba. Petana no petana aloba. Petini za ndumba kabuya za ndumba. Petana so Jael petana ndumba ko yeba mo fa finga gas mi sesa ma tele la non. Jael show. Ah petana amina so za magoro to nga za magoro te. Mama nga moi sa kabuya. Na la no pe trop ba ti to go finga ba te bele. Vous comprenez? Est-ce que petit fallait ça côté ça parata na mutuka? Olobini nani akote misapi? Petit fali? Fali pupa to petit fali. Petit fali. Akote misapi. Akote misapi na nini? Oloba. Akote misapi na God na epo azo mbongo na e. Akote misapi na se te petit ndumbat. Petit za impoli. Abima ba te bele. Na poto akote misapi na poto. Na poto. Yo zala ki wana to. Na zala ki ngo ba tunu nga zala ki na mona ki petit fali. Alala ba te bela poto. Moi na mkela wa. Ti tozo lo bela Jael. Jael na alana petit fali. Alana petit fali. Petit na fo momi. Mutu neto hotel la moisi ne mo bali ma gogo to. Comprendre? Yo na sans papier, wa de lo monter, yo finga kabuya ni. Kabuya kocha eno pa fali pupa. Yo finga sans signer. Vous comprenez? On a solo, on a faux momi, on a qui togote, bah là on pas petit fallait que mon homme qui a un mot quand tu as mis à la poto, pour un sentiment. Après ce fois dans le foyer, on a ça papier, vous comprenez? On a ça papier, vous comprenez? Maintenant on finit à battre, on finit à grâce à Missi, on finit à maniki, on finit à battre surtout, yo ce que on a ni yo fna nicho. A finit à ma coffee battre surtout. Au mona. Et ya coffee wana ezalaki entre. Fait ça. Au moins petit na façon o tenga na ye elo monte asa pape o kompa yo finga kabuya jamais kabuya mo bal na nga soit ta kabuya ta yo neta na nzoto zali kena no so ko nyo lo ba no tano lo ba na TikTok o mi na me pasoi maza moi ça mabete aza peki asa fomo mi aza ndumba balala ala na poto ba kote mi sap na poto na kote na misapi mais petit fali ko oh yo na zaki témoin na franchement na ne mabete que notre église trop finga ba pardon yo on s'en a foyer on s'en a nda côté on a sans papier on comprend so zo ngoluka nga to zo base o kokanga te on comprend ya tika na kabuya pardon kabuya mobile nanga on comprend on a le côté on a saité sans momi munoko solo magoro sans momi bien sans jo et sans jo munoko neti magoro to tala moi ça le barrage chaque jour. Après ça me la masanga, na ma diamba. Ouais, peu moi aussi. Amela pe diamba. Oui. Aussi bon wala na esika mo. Ah, peut-être à soloté. Et voilà peu momi. Merci beaucoup. Ezalaki Nana Star. Biso ato finga te biso ato. Peut-être moi peut-être nako atika ba nini. Peut-être on faut tanga pe kombo na. Moi nako tanga communauté pour za nani. Petit wana Jael. Jael show. Yaza nani. Ah sala komo wapi. Aza molobeli ya fali pupa. Ah, tika bura pa petit moi nduma déjà aza mna fali pupa ça sini. Petit fallait ça à côté misapi. Ah bon? Oui, mais quand on a mon site on va azobima pe azobima pe singa ba tout temps. Yaza nani. Merci beaucoup Nana Star na boy kolobiso mingi na moi déjà pe me komi mu. Azandumba, non, okatanga te ma fina finga azandumba. Jean Sozalma nouva vendumba. Yo finga jamais kabuya comprendre. Yo ma fait péter zo sapape yo là. Sozo lozo lukanga ya lukanga bien. Na la soza mwasi, oza mwasi toza mobali, fo momi. Oh, ba okocho mi sapa petit fali. Ah, et sopio hein. Basa poto. Mais otala ki on nga zo finga. Natala ngo surtout, natala ngo. Yeba mwasi. Fo momi.
toyebi babasi ya poto oso bamwika moya moke peti fali bakendaka bongo basomoka bongo basopa neti nyoka basans esprit nde yo sopa na ye mpa kabuya nga sopa lo motenga kabe eza bolingo tolinga bolingo. Merci beaucoup Nana Star na boyo lobiso mambebele parce que nga linga pena ba bordi makasi te faut que lobela ba on peut pas on a broché ba ça ba yanké te. Ah, ok, merci beaucoup to komi na biso na suka. Merci na vie na nga Valate Congolo na kati Hollande. Merci na vie na nga astronaute baccalauréat. Yemoko Popol Ndeka Onassis José Ndeka. Merci beaucoup na Dembo Wembo oyo azana isima na biso. Rodrigue Motemoka. Rodrigue. Merci beaucoup na vie na nga lisusu ona linga mingi. On avait un grand frère propre. Et dit nos images. Panza sango ya Congo vie na nga. Mageto bemba bibana. Merci na Gaïta Sandu pour bientôt mission yo. Na joa ki bongo Nana Star, waza ki bongo mwasi ya Kabuya. Mwasi ya Kabuya. Donc so bongo nie bo déranger te. Bata mafinga bo finga. Bata ko commenter bo commenter. En tout cas to linga ba commentaire na bino et ça la rabiso bien. Ndenge Amse Tsambu. Vrai chéri na Katia. Mat la jolie Amse Tsambu a commenté rapidement. En tout cas, bravo à toi Amse Tsambu. Na lobaki bien, ceux qui ont commenté dans ce mona yo, ils ont commenté 5 fois, 10 fois, na kosalo ba dédicace. On est allé ki bongo Nana Star, na sima caméra na choza ki bongo Dembo Wembo, biso a to finga raté. De maman si toko. Moi c'est toko. Na tikili bongo Nana Star 2 personnes, 3 personnes doit mabanga. Bon, nga na bois na pesi Cisco Mike 9 DV na ngam simanga apesa ngam kanda. Na pesi Aliasi Molema. Apesa mukanda za préfecture. Ba olukaye. Pour préfecture te pesa mukanda. Asala ngam bébé na vie quoi. C'est ça. Na pesi Aliasi Molema mbote, mboshi, bolito. La pesi Aminata, moi si toko moi ça pembe na pesi démon ya nanga umela Magali Talo aussi Magali Talo moi ça pembe mote kabichou mote Nana Star maman bana biede kitokos esili. Merci beaucoup to komi na biso presque na suka émission na biso ezala ki bongo Nana Star. Merci beaucoup. Moi c'est abati ya Kabuya. Lamba toyate. Lamba toyate. Lamba mwamba ba chambika toyate. On a lelo to suki na biso awa. Ciao ciao.